News.com. Lelo tozo lobela likambu na mboka na biso. Eske pepe congolais aliaka malamu? Bolanda lokole ya bana mboka. Mbote papa. Mbote mama. Eske na mboka na biso pepe congolais aliaka bien? Ah mama, eza pasi peuple congolais aliaka na ye bien te. Po mutu akolesa ye malamu azate. Bakonzi bazotala ba intérêt personnel. Donc bakanisaka ta mukolo moko peuple te ata na eloko moko te nyonso bazokanisa ya famille na ye ya ndeko na ye boye ya mwana na ye boye mais jamais bakanisaka peuple ata na eloko. Aliaka combien de fois par jour? Mais soki aliaka bien te tokotanga bon aliaka ka une fois deux fois na pokwa 22 heures n'importe quelle heure oyo mama uti kozwa mwa eloko baye basali l'air kuto yeba nakate. Mais papa yo salaka 0 heure yo salaka ko sala wana eza pasi ya ko sala wana lifuta ya malamu eza na ngote 0 sur 0 kolia retard. Kolia retard parce que mbongo eza te soki mutu azosala bazofuta ye malamu salaire ya bien mais bakolia pe bien parce que mbongo ezali na mboka so olia bien te pona nini ozo sala misala ngo eza wapi? Misala eza na mboko te, misala na mboko eza te, mutu moya lia bien eza te. Oliaka combien de fois par jour? Mbala moko kakati. Parfois na tongo po la mkiti o mileza to ozela mso olia tina pokwa kamba mo olali. So bato baliaka 2 fois c'est que baza mwa mbongo. C'est que bakoza bana ba ministre, ba député, biso ka bato to oluka mwa 500 ba crédit. Oluka ta mwa 200 oluka kata ma potambusa mwa na ngafali ka une fois par jour. Aza kana buto alemba mo makambo sili. Mbona biso olia une fois par jour. Pour la nini? Pour conjoncture en mboka, donc moyen de vivre ça dans ma baie, tout se débrouiller trop pour tout le lia nan. Pour le mbongo to luka kaza to lia. Ils a été pour créer moi le moroboué. Pour que lia na biso eza difficulté fort. Mais la zone ba tebe ba za mabuminene, ba za santé ba liaka bien. Mais on a ba nyongo. Bumunene. Na ma pharmacie kaka, mais moi cha fo moi nini avimbi moi libumo. Ya tengami obule kwa santé. Santé no matana nyongo. Ah, biso bina mbogo we so apona kolia tai nanga ko temso eza bien to ko ma ko ambisi va vendre vendre ça te to lia bien te condition lia zamba moko o le défili pana tongo na poko débrouiller ata mabadi badi on pe kilo kaka po salo mo biolala donc to na condition mo to vivre nango ya bien te. Merci en tout cas on ngena lo bayangwana donc to lia bien te na Congo. Pepe congolais lia bien. Est-ce que vous dites que Pepe congolais lia bien? Pepe congolais lia bien te. Pepe congolais lia bien te. Nambo comme ça lia bien. Ceux qui chantent dans mon vie chantent à une fois par jour. On a dans la chance. Pour la nini? Mais mboko to yebi bito to dans la congolais to dans mboko to yebi. Et dans mutu bana to ala mga tongo tia ola doit alipate. Vous bien monter. Lipa ko to eta o defa. Est-ce na mboko ni ba defa kalipa. Tubana na la mungu na todo ko no defa lipa. Tuko ko to kwanga ndeni. Mais na moni papa yo za munene c'est que yo lia bien anda kuna yo. Mama eza mama munene mama olia. Ntamika suka linga yo na mwa kimia. So na mdene na zabo tamu bana tono na leto yo ebi. Babongisa mboko yo. Kotonga ndako ba prince ba tout c'est bon mais peuple pas lia. Peuple azolia te. So tala to ku fe belé na mboko yo po koleza eza insuffisant. Ba doit lia bien te. Comprendre. Fufu munita mwa fufu na mwa munchambo. Les gens ne mangent pas bien, on est vrai au biango. Pourquoi autant ignorance to lia bien te maman. Babongisa la biso kolia dans l'abondance et ça bien. Hein? Ko distraire biso c'est bon mais kolia c'est mieux. Faut to lia. Hein? Natiki bana ga boy balete na pe na mbongo otiki la bangote ba zelo ka soko ye na simo ngati na luki oyo nzamba ko pesa nde na sombeli bango mo eloko bake kolia
wana koza ba heure nini à peu près 20h 21h bana bazoya kolia mwa retard ponga na ke retard na mwa eloko na yaki oluka est-ce que na kati ya mboka ezaka bongo te mama bana bakolia combien de fois na mboka balia kaka mwa mbala moko wana surtout ndenge papa otoloba obima na tongo boti olo defa mapa ekoma eloko ko defa mais dans le temps toza ko defa mapa te hein mama okopesa mbongo mama akena boulangerie aso mapa azuki tunga azuna mapa ye nango mais oto koma kopesa boti olo defa mapa na ya kofuta le na ya munikeza kitoko te so posite problème so pena zite problème ekoza souci pona bana pona ngai te mais pona bana so bana balete za souci pardon osenga nini na mukonza mboka apesa biso ka kolia nde hein vie sociale la population ezala malamu so vie sociale la population eza bien nyonso eko marcher ka bien ah le peuple congolais vraiment azolia bien te hein tala réaction ya opinion hein bazolia vraiment bien te hein ba raison za lango ebele vous savez ba mikonzi ba toyebi to boite bazo sala bazo ndoma ba construction presque partout ba balaba les otongama ba infrastructure minene les salema mais population vraiment a trouvé compte na été hein so de temps ba o bazo sala hein pues bazo installer vraiment malonga te hein ba oyo baza na misala te hein beza eza to moko élevé hein à partir d'année 74 ba réalisation et salemaki ba pillage et salemaki la population est belée dans la balabala ata so bo filmer au monde belé bazo chaye ko luka na ndenga koteka hein ndenge nini ba sécuriser moi famille o baza nango eza quand même problème hein puis eza il fallait ba mikonzi ba bunda ba ke sensibiliser ba investisseurs hein o baza na poto o ba kimaka hein ba bi ke mboka na biso eza ma problème belé za réalisation ba sala en 74 expatrié o ba ponaki baya ko sala mboka na biso bazonga kila mboka na bango babotel ba mbongo ba fond balai na 90 pillage salimi na ba presque ba ville nyonso ya RDC hein pillage wana o esali que confiance vraiment dans la société lelo bitumba à partir de 98 ti lelo bitumba zo continuer hein to sepel mingi toka ki FARDC hein be kimisi ba nani ba M23 na Libanda et puis ba garantie biso ke bitumba za ngo soutien wana za esengo puisque ba raison elle ke belé ke bitumba moi futa bato ezate mais ce qu'on a nda kuno yo liaka combien de fois nanda kunanga bon neti lelo hein au moins naza na banque na espérer que moi mbongo ozala na bima nanda kuna déjeuner te hein na liete lo mote na kindaki mbango na zoma carte pona zoma iloko na renforcer hein normalement na pokwa kaka hein soto zongi basali moi iloko na pokwa ande to lié déjeuner pour melate déjeuner en tout cas c'est comme rare hein peut-être biloko etikala ki lobby hein ndeto ko liango na tongo hein so etikala moi fufu hein so ezate OK non kana musala bongo déjeuner vraiment là kala ma pa moi ber moi nini moi ti moi si a pelisa moto pour la mbati na tongo kawana eza rare eza très rare so ko sala ngo lelo e comme lix ba komo ko inona lupango non muto na zumi lagisa donc c'est normal les comment na bongo hein ba biloko wana comment on dirait lix lelo bon en tout cas alimentation eza bien te alimentation eza bien te hein ba to comme les une fois na pourquoi herbe moi si so ka se débrouillaka ou beso ateka moi sikre na ndaku hein ba osala ka mbala moko ba toer na poko ba ye ba surtout ba grande famille de na to so mitu na so ba vivre ndeni hein des problèmes toza na merci papa ba o bazo sala baza différent na o ba sala te ezati ka o bazo teka na biso do sala to zande mon non hein to senga ba bunda vraiment ba bungisa biso mo ma salaire ba ke pe ba sensibiliser ba investisseur ba zonga ba créer ba emploi limité kinga bwa kalezala ka ba entreprise mais lelo ba se transformer comme ba église ba nini tout ça hein ba créer ba emploi ba investisseur ba zonga ba oyo ba cher ba comme belé hein ma grand marché na 90 ala ki suka na rokading mais lelo ezo kende tiko ta ba itaga ba nini tout ça nous sommes déjà chômage ça les ka kutita et les kitaka tozo kende tiko ta ba kalembele kabambari hein nous sommes eza pona poma misala ba jeune oyo azana mwasi na bana wana ahebite ndenge nini il faut abunda ba circuler na mai pour a sécuriser famille na e des problèmes wana maman pour le Gamba Golia vraiment ils a pas simi pour le peuple congolais Golia ils a malamute tolia malamute
ndenge muta sengela lia mana Congo abatolia malamu te. Pona nini? Mais ba propos eza ebele makambo eza ebele pour le peuple congolais. Misala malamu ezate, salaire malamu ezate, okolia ndenge nini mama ta yo moko. Moya kolia ezate, po misala ezate. Combien de fois bolia par jour? Toliaka une fois par jour, toliaka ba 18h ba 19h. Pour ti ezalaka susute. E kolia comme ka soko bimi ozu mwanda mambongo ndena ndako balie kolia fumeza difficile, ça dépend ba oyo baza na ba moyen belé mais pour 80% vraiment vie est difficile. Mais nous avons un peuple congolais ba minene donc baza en bonne santé, c'est que baliaka bien. Maman minene mzuzu ko kama ngote po maladie pe za ba kuise comme oyela biso pe ba maladie au mona mzuzu yozo mona bonne santé mais un examen asali nzoto te au mona bien munene bonzoka ezaka ka badendo ba yela biso sala mafuta belé zo tunda na nzoto ko lia malamu ezate. Jamais peuple congolais lia ta muke malamu te maman. Voilà nid papa. Pas si ezali na mboka te maman kofuta malamu ezali te. Bon poignée ya batu muke o wana baso dirigeant de baliaka bien le reste bafuta bango malamu te paiement musala pe ezali te moyen peuple ya bien zate. Nanda kuno lia combien de fois? Maman na meka ka muke ti na tonga kuna melaka te bana ba meka muke musu ya meli pété donc ba une fois kaka. Donc olie comme mort sibit na mboka na biso. Ndengo lobi wana mort sibit penza. Donc olie ezali au moins très difficile na mboka na biso maman. To comme na suka ya émission na biso bino moko boyo kindenge lokole ya bana mboka leli bana mboka bakoma kolia une fois par jour donc mort sibit donc eza passe bino moboyo ki bino mobo sosola na opesa mbote na magi mboke agwabi Maurice Kasamdi Tati Lopez Sankara Legrand na bosanité boutique musée de beauté na Montréal 515 na pesi su mbote na mama Gidil mutazu biso na bilili ya lelo na pesi Patrick Nsala mbote yene mutaza na régie na pesi bino nyonso mbote to mona ni mbala sima.